Kormbote batunyoso oyo boza kolanda biso na tolobela vie. Lelo tozo sola lisusu kaka makambo oyo ningisi mokili mobimba. Donc zosenga vraiment tozoma ba précision pour makambo vraiment faut ici là pour le bami moi trop. Tozana artiste Bogi Sebompema en ligne to mekano ko sola na ye pona makambo yo ya surtout ya Félix Tshisekedi et Théoki bata Afrique du Sud kuna et ningani kuna Afrique du Sud. Alors Tozana Bogi Sebompema après ça peut point de vue na ye na makambo oyo. Artiste bonjour. Bonjour grand journaliste Papi Gene Tolobela la vie. Oyo sango tamboli mokili mobimba o mokili mobimba ezolobela. Donc faut tolobela vie po nous allons mokili po na vie. Donc na éviter sans vie to wasuni donc vie yango. Voilà donc tozana mo mituna moko to mibale to tuna yo donc ezakaka makambo ya Félix Tshisekedi mokili etelemi. Je crois na yambaki Bishop Élysée na banzi yokaki ndenge Bishop Élysée à lobaki à lobby Moulouba retire aux pouvoir te Félix Tshisekedi à Lembongo à l'esoki 400 et quelques millions de dollars à ça négocier déjà pas comme un premier ministre. Donc tout en habité au Kolobani na makambo nyoso. D'abord l'antignon surtout ya tout le bien la vie ya Papi Gene ya mokili mobimba bamote na ba na biso de loin ou de près. C'est archi faux pour la Bishop Élysée, c'est archi faux. Nasi badjo surtout ba que Félix Tshisekedi la leader et opposition à Congo lelo incontestable, incontournable au mutumo kota koboya. Parce que koyi kozala ka to la muna tongo comme leader, ba futa ba prix, vous comprendre ba futa ba prix pour commander comme lelo. Ba Tshisekedi la leader ba prix. Pendant que on a fait Félix a fout à prix, il y a Koufi, Félix a eu relève. Et ça fait que toi à moi n'a pas Tshisekedi biologique, non. Par rapport à l'état, à Tshisekediste, à l'esprit à papa Tshisekedi, le coup la mounion surtout, oh il y a papa Tshisekedi. Et à fouti ba prix naé, à le leader mounene, il y a opposition à l'ibosio à Moka Nabiso. Bon Bishop Elisa le biais à faux, il y a faux. D'abord, liboso baloba que Félix Tshisekedi a fouti 2 millions ba fouti et ba compre pour na 2 millions 500 pour akoma a trahi pour comme le premier ministre. Mais si les autres monde a ba preuve moko tangible ezate kaka mensonge et kaka mensonge na mensonge pour na ko déstabiliser Félix. Mais esengaka boloba mabe pour na mutu bokuta na yango. Mais ata bozoloba ke pour na Félix. Si l'on t'a beaucoup taillé, n'a nul et sans effet par le nom puissant de Jésus. Dans le sens ni, oyebi yo moko bien papi, gene toza na Congo. Oyebi na uti koyoka ba makambo za ebele. Na mona kinde komo za répondre na bilo bosala ki émission na ye a dénoncer à l'obike papi volcan. Que Bruno Chibala a solo la bango na mutu moko so journaliste monso mutu moko l'élite est uniquement au fin de Félix. Il y a qu'à déstabiliser, mais il y a moyen que ça bien été, mais il y a Bruno Chibala, il y a se retirer. Mais combien de missions et salami dans la diaspora pour combattre Félix? Ce là qui a solo qui va coûter qui est là-bas, preuve là qui tangible. Là si mutunyo surtout il y a des misaba, il on a même honoré Ngwanda loba yango, même maman Justine Kassavou baloba yango, même Kwebe Kimpele. Viens-moi à la Kankwebe, tout baloba yango mais preuve exacte à combattre Félix. Alors ce n'est pas bien. Et là que c'est passé que le leadership de Félix ils ont bangi ça, tout nyon surtout parce que Félix a soldat dans la front, c'est le terrain. Azali opposant il y a internet il y a YouTube il y a Facebook c'est le terrain à front. Donc à Bundaka depuis des années. Tant que s'occuper de la politique dans le Congo, s'occuper de makambu exemple à côté kabanoa bakula bamakama mabe na poto ba Félix bazobunda ke mboka fezo état de droit. Lelo yo tiki côté kabanoa comme combattant résistant babuzo ba chiko yo comment remplacer Félix na prix ni ne so fouti. Alors c'est archi faux.
tala eloko mozo sama mutema avec papi gene biso tout toyebaki ke il fallait qu'il matata pour le gouvernement Kabila ba épargnaka quelque chose au moins 250 millions par an ou par mois pour na mbongo wana ekosala ke ba tourner ba organiser l'élection mais bango Kabila na gouvernement bazalaki na mauvaise foi pour organiser l'élection nde salaki ke papa Tshisekedi à opposition tout ensemble na papa Tshisekedi ba telemeli bango balobi ke Kabila asalaki liboso batutu ba bien au dialogue ya Kanchach oyebi ne ba kojo ba yaki ndenge ba kamera ba kendaki ba makambo tunu esalamaki kutu kamera loba kutu ke ata papa Tshisekedi akoti te yazali mais moto pelai makasi batutu ba yebi moto puissance ya papa Tshisekedi Kabila la tonga la muki abengi basango ba ke dialogue ya 5 ans la dialogue à 5 ans le premier ministre akobima na opposition pona yemoko a gérer mbongo a épargnaka pona ba organiser l'élection et papa Tshisekedi na 500 et papa Tshisekedi a kokufa tanga kufi batu ba changer en forme et comme Félix Mutazo Senga place à premier ministre donc yomoko yebi ndenge ezalaki titi na makamonde tokomi lelo basami badibanga babwino titibala baolenga nkoi baroger lumbala kofinga do makambo lokuta ti lelo Félix akipe na ete a continuer chemin na ye lelo ne tolo babukaka bango Félix bapesa ye 2 millions selon biso surtout o biso tout ba congolais Kabila mutaza na armée Kabila mutaza na signature ya suka za ba soda ba minduki. Est-ce que Félix Azanani yango pa komela Kabila 2 millions et puis Amélie Kabila 2 millions batiki ye kaka boye atambola na batno soto Kabila zo boma to Kabila kangi na ba prison donc Félix aleki bango donc mutema mabe ko yiko zana niveau ndengwana te mutema mabe eleki ti pe imaginer mutokola Bishop Élysée na kamwe alobike après ko finga dernièrement finga na Moïse Katumbi na bango ngo finga ye PD finga Moïse Katumbi lelo ko batindele soki 10 rand soki 5 rand aleki alobike balu ba onze pouvoir te Félix vraiment corrompre na 500 millions de dollars. Est-ce que 500 millions de dollars oui niveau nango? Est-ce que un bon âgé 500 millions de dollars? Attends, vous m'avez dit que vous comprenez maman. Donc, dans l'émission, vous allez dire que Félix va corrompre 500 millions de dollars à Tabako Sakayango. Vous m'avez dit que direct. Mais comment est le cas à Bishop Élysée? Oh, maman Olangi, il y a un général Oleko. Il y a un tabomi mobali nae. Il y a un saliboué. Batu ya maman Olangi babi non stotikeli aventurier au temps ezamubulu. Babimisi ba image wa kina kosenga maman Olangi mbongo. Aleka senga maman Olangi pardon. Donc c'est pitié quand même. Jamais toko comme à niveau oyo. Jamais toko ko accepter ba makambo oyo. Liboso za ki Félix. Il faut to bossa na te papi gene. Est-ce que boyebi bayebi que ça fait 2 ans maman Marthe azali mwasi ya papa Tshisekedi ne toza ba bantu batu mwindu bana papa Tshisekedi akufa maman Marthe ça fait 2 ans wala na mabele aleka ki kutu tamsu bat bazo bosana aleka ki kutu awa 2 fois na France 24 ou na TV5 boyebi yango je crois aleka ki pona asenga ba première dame no surtout Afrique ba solola na mibali na bango pona corps avec Tshisekedi zonga bakunda. Vous comprenez? Oui. Le Kabila a welisi andimake aya ko négocier na famille na bango pour na accord. Ouais. Pour na bango ezali makambo ya premier ministre te. Là le kuta pour na bango ezali ke ban famille Kabila soki Kabila za besoin négocier na bango pour corps kende. Où est le mal? Bango va ko négocier que corps ba ko kunda corps mais ezali pour na ko trahir Congo te. Non, 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 papa na banga kufi, maman na bango ça fait 2 enfants na kana mabele. Non, on ndima. Vous comprenez? Non, on ndima ke papa na biso akufi, mais mère na biso afani 2 ans mabele. Donc il ngolo bani. Lokola avait Tshisekedi akufi, maman Marthe pe fa kufa. Tona âge maman Marthe ko no fala na mabele ça fait 2 ans. Est-ce que ça la question yoka yango? Et c'est ça ma. Bon, on a Congo ba Félix azali candidat Félix d'abord sorti élection salami a bien on te dit que élection nous allons monter dans le kuta ba mayuya sorti élection salami a bien Félix Ntali candidat à IDPS
donc ozaneni ye premier ministre ye président IDPS ezalaka te. C'est du mensonge qui est libre de diaboliser. Parce que par exemple Ngwanda zoloba awa Ngwanda yo koloba makambo Félix kena na Kisasa ti po koma eza na internet te koma eza na Kisasa. Justine Kasavubu koloba makambo Félix kena na Kinshasa. On comprend. Neti ba bishop Elisa kutokolanda ete ni sans rival baza mutu aliboma. Mutu aliboma tokolanda ete. Mais quand même faut tozongi sa batu mususu na nzela. On comprend. Et puis famille à Tshisekedi est décidé, mais papa Tshisekedi, ce n'est pas Félix. Parce que papa qui n'a pas grand frère, n'a pas une famille structurée. Vous comprenez? Donc famille et puis celui qui est côté IDPS, Félix n'est pas comme président. C'est-à-dire mais hiérarchie à famille est allée. Faut pas oublier ça. Félix n'est pas comme président IDPS, c'est une tricherie, tout ça, ça l'élection claire, on a mis sur le surtout. Alors ce n'est pas bien monter mamabé. Oh balouba ba comme présenté ceux qui nzambe aloba que muluba comme président Congo yo ko empêcher ngo tonga ko empêcher ngo. Jamais. Non ça et puis on ndeni nango ozo ba balouba ba ozo pouvoir te ya to généraliser batuté to benga eloko na kombo nango. Ceux qui batu mususu ba est-ce que bato bazo tayi Congo za ka balouba? Hein? Baluba. Non. Bato ba tayi Congo ne to moni za ka baluba non? C'est la vérité que Moulouba moi seul m'a beaucoup là. Et moi seul m'a beaucoup pour généraliser tous les balouba parce que Félix a Moulouba mais a trahi Congo tout tika mensonge. Il y a un moment où thème ma belle qui trop est bloqué mboka moi mboka évoluer zaté. Ba soit disant ba tous baza na pota wana journaliste na combattant na résistant. Ba personne mbongo la finga ka Félix Tshisekedi. Moko bénéficier nani? On a imaginé vieux na moko lobby avec Claudie Lekar bi petit. Obi que Sata bengani ba Congolais nyonso tout na lifelo. Alobi kazo a comme une insécurité. Ba Congolais mutema wabeleki. Donc toki na tiki ba na lifelo ba boto la place nanga. Donc bengani ba Congolais na lifelo. Tu peux imaginer. Moko mutema mabeleki. Papi gagné. Donc on a imaginé 500 millions de dollars pour corrompre. C'est chaud. Tala na niveau montagne ngwana yango moni nyoso to poni eli ba Moïse Katumbi batindeli mbongo tu peux imaginer to Moïse Katumbi azokosa au frère Tshisekedi c'est de ba frère Félix c'est ba ventir yim to pesa ba bishop Elisa ba mo pour finir Félix mais à kokate pourquoi Moïse Katumbi azo partager même bilan à Joseph Kabila même échec na Joseph Kabila comment to roli mamutane waza d'abord étranger. Et puis, ça qui n'a Kabila, on a partagé même bilan, il y a comme un président à Congo, tout ça, con ou quoi? Pas question de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Il y a un moment qui a vertige que Félix va voter à 100% bongo du Kounia. Ok. Et puis, les choses sont importantes. Est-ce qu'il y a bi, papi Diane, est-ce qu'il y a bi que famille a présent Tshisekedi, il y a papa Tshisekedi. Oui, que basela qui pression à la population, que la population ça la pression pour le gouvernement comme papa Tshisekedi ya. Et il était. Si qu'on se lève bien ici, on a un gouvernement pour la négociation, baluka ba moyen moko boye sans que on va besoin ba diaboliser que Kabila a négocié na bango à 5 bango soki bonimi ko papa Tshisekedi Félix comme premier ministre c'est le kuta. Famille contact la population ba ça la pression. Le gouvernement la Kabila pour qu'on reconnaisse. La population réagit dans notre si la famille fait ça la nuit, il faut maman mata faire la situation là. C'est la et ça même quand on a aussi Chimanga. Vous comprenez? Si le corps na ina si le corps na famille na écoute bon tant to ka aussi Chimanga azakwa la famille à papa Tshisekedi te so papa Tshisekedi ba bloquer eboli. Aussi Chimanga bazwa corps na ida na mama mo bakena na ngo soke si bakunda so babwa kela nyamani na lia toyebi te na mawa sikoyo bazela ki bazela population na tala pouvoir ya ko bouger te so il a mis sikoyo famille na babengi si baona Kabila ke babwa bozwa mwana bino na moyen moko par exemple bosala ke batu bazala te bokunda bango essentiel bomona mwana bino na cercueil bango so basani baboya ka parce que ba plaire ba congolais. Ba Congolais ba osani pour la bango. Dis-moi, zala la place la bango. Si. Pour biso to population, to za pe batu. Famille a net ya reçu Chimanga to Tshisekedi. Bon ça peu pression, nous la population.
Rossi Timanga baboma et je suis Rossi naza héros batutu bakitaki pa na ngaba mais lelo kone batutu bayoki babomi yango ezali te babomaki yango na butu bato Kabila bazwi yango te babomi yango famille muteke nango na morgue. Alors bino peuple bosa la pression peuple bozo banga Minduki peuple bozo banga Kabila peuple bozo banga gouvernement lobi siko famille na so ba monike Kabila ben so ba boya to solo la bokunda ye na façon moni ba mindele bakunda bato sangana ezala te o comprendre bino moko ce que papa na andimi comme ani papa na lembongo et bino peuple bosa ni papi gene to tia pe la place à bato yebisanga siko na mituna cible na biso ezali Félix Tshisekedi to cible so ali Joseph Kabila yebisanga siko na otuna cible na biso ezali nani Joseph Kabila ko cible na so Joseph Kabila te parce que Kabila fana zo mona ke ba Congolais bazo bundana bino ti bala ya zimbongo 13,000 euros apesi ta mususu apesi ba combattant so Félix a ebo menacé biso to bazoba na bino ta so Félix atie makona diaspora muta diaspora ko meka ko sima Félix to ko lakisa ye akola pa comme on etika na histoire na monde ba on a na ba Hero News na France 24 na to la vie na ba chaîne tout le monde c'est trop on une mensonge sur place boy on est tout kama yele ndenge nini ya ko bomisa ya ko take Kabila ya ko bomisa Kabila cible la biso komi nani na ko déstabiliser Félix nani na ko déstabiliser Papi Gene émission na yeba bazota la moto nani na ko ko diminuer nani na ko kosela ye makam oya mboka nani bazo c'est la vie no soki be événement minene kaka ba discours kaka ba makelele kaka toza ba combattant toza ba combatufi toza ba résistant ya kufa kaka ba makelele soki bo modi ama oui kaka toza ba combatufi la résistant kufa ya musicien moko ka ba beta la Paris to la Belgique okomona na ba koko ya ba combattant ba ko ba fele ya ba goigoi ba ko welela ko bi ba ko peta ta ko bonda combat di tala YouTube na comme satirer la émission mais il y a ça va Paul Kagame zoya mwana benda na muta ya zate ozo imaginer que ba Bruno Tshibala ba komi ko ya ko fana ba Paris ba trop ba komi ko na Paris et ba combattant ba tondi na ba chambre na bango bazo Kabila ba mbongo ba combattant ba komi ko saira ba to Kabila sécurité tu peux imaginer. Voilà donc Tokomi Nasuka vite fait je crois message les a passé Boyoki Bogis Bompema je crois nazo appelle déjà Bruxelles hein na to kutano face à face comme ça to la pena bien ganayo. Merci beaucoup Bogis hein. Merci. Voilà donc Boyoki Nayambaki Bogis Bompema yena linga kaye parce que vous sentir que vous sona mutu oyo azana boanya à lobby. Restez connectés na to lobby la vie. Je crois beaucoup zoyer encore face à face nanga imoko na kozala on est sur place na Belgique pour na to beta masolo oyo pour masolo yo il faut